Oui, c'est un papa que je connais dans le cadre de notre travail de musicien. Souvent, on est invité au CFMC, ministère du combat spirituel. Et c'est toujours un homme qui nous recevait avec beaucoup d'honneur. Et quand il devait nous introduire, c'était avec beaucoup de cœur. Je garde vraiment des très très bons souvenirs. Il était attentionné. Même si on n'était pas très proches, mais quand il devait parler de nous, c'est quelqu'un qui nous connaissait même de loin et avec beaucoup de détails. Et sa mort m'a beaucoup touché, attristé. Mais nous savons que c'est un homme de Dieu qui a servi Dieu. Et nous croyons qu'il est dans la gloire de Dieu maintenant. Je crois que c'est un grand général de l'armée de Dieu ici. Je crois que je suis aussi en contact avec quelques membres du comité d'organisation. Je sais que les choses se préparent bien. Il mérite qu'il soit éclairé comme un homme de Dieu, digne de ce qu'il a fait pour l'évangile dans notre pays. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Il a beaucoup travaillé pour l'expansion de l'évangile dans notre pays. Il a été, lui, avec Maman Olangi, les ambassadeurs de notre pays dans plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, le ministère du combat spirituel est dans beaucoup de pays du monde. C'est un digne fils du pays qui mérite des obstacles d'honneur. Toutes mes condoléances à la veuve et à la famille. Et je crois que ce qui doit motiver, encourager, c'est ce que papa a fait. Il a consacré sa vie à Dieu. Nous sommes passagers sur la terre. Et le plus important, c'est qu'il est auprès du Seigneur. C'était un temps difficile. Pour avoir perdu un papa et un mari, ce n'est pas facile. Mais que le Seigneur qui console le cœur soit leur consolation à ces moments-ci. Okay, merci beaucoup. Message ni loko kopesa na ba Christ to pe bana ya CFMC par rapport ya mort ya papa Olangi. Na présenter d'abord ba condoléances na ngai na bana bande konyoso ya CFMC ya solo munene oya représentaki mboka na biso na bisika ebele na bamboka ebele na mosala asali longo pembeni na molonga na ye Mama Olangi kufa na ye pesi biso pasi mingi mais toyebi ete eza nzela na biso nyonso asalelaki Nzambe na ye mpe nayebi ete eza na présence ya Nzambe na ntango oyo Nzambe akoba kopesa bango makasi na libota na bandeko nyonso ya CFMC. En tout cas, tozalaki proche pentate, mais mingi tobandaki kokende koyemba tango to pe tokendaka soki ba éviter biso. Et toujours ye moko bandaki ko présenter nga soki funa mata podium et là modérateur te ye moko oza micro pour présenter nga et quand il devait me présenter ezalaki na motema na ye mobimba makambo mosusu oloba na mituna ayebi nde nini ayebaki kutu pe de fin papa na ngai ayebi ke nazala ba étude à droit nayebi makambo ebele sur moi nazalaki étonné ntango aloba ngo na micro et je compris que azali moto oyo azali na motema monene malamu mpona bato na garde mpenza basouvenir malamu mingi mpona papa Olangi. Na présente ka bacondoléance na ngai Mama Olangi aza mosali ya Nzambe monene nazomimona moke mpenza mpona oloba quoi que ce soit mais Nzambe oyo azosalela ayeba na kokonsole motema na ye eza facile koperdre molongani bobuki na ye bomoi mobimba eza facile te kasi Nzambe oyo apesaka makasi apesa ye makasi asunga na ye na bana libota mobimba Nzambe nde azala consolation na bango. Okay, merci. Natondi bino botondi.